Capage TV. Capage TV. Capage TV. Kaya elanga na kamera na parolo zwaka lumière ya molimo soki oyebaka te ozalaka na bozenga ya continuité kasi oyebi te hygiène ya esprit ebotaka bwanya po ete osalelaka riske na nzela ya mosala mwasi ya ide tika miso ebatela lokumu na yo Capage, mwana oyo nzambe apona salelaka sagesse keba na tentation ya mokili kosalelaka miso te kasi salela motema salela kaka mutu kasi eba nzambe nde azali boss tika ete nzambe apesa power bank oyo etonda bolamu kende se liboso mwasi ya bwanya kapashu na biso na bames osalaka ozalaka ndule ya lumière bois noir na biso na YouTube TikTok bango nyonso confusion soki obetindika couple moko bake bukanda ko ba ser moko songolo asalaki libala na ye 3 jours kaka après libala na ye akufi yaya liwe ezaka nango mpona nzela ya bato nyonso me toboya non moi je vivrai je rencontrerai le bienfait de l'Éternel il faut toboya et puis, tant que vous avez une étape, il y a mariage, vous avez une étape, il y a kobala, vous avez une étape, il y a prédote, il y a d'autres, vous avez une étape, il y a koke de kobota. Dans mon PC, on a vu sur mon frère, ça dit qu'il y a 3 mois de mariage, il y a de mariage. Et surtout, on va se balader, même si à Bali, mazala zemi ya munene, ya. Prière. Prière. Nga ba maman na grossesse, ça va on a na prière, na tikarate, minuit 5 heures. Minuit 5 heures. Ma bolongo ezalaka na se nzamba aza juste atika bana na été il faut pas kolingaka ozala na distraction ezoloko mabe prière eleki nyonso tozala ya kobatelama natali ba video na TikTok po TikTok penza po balongola système wana ya tokende bibembe tosala boye balakisa na kati ya cercle balongola mais so balongola ke monte ya so koti na TikTok. Et la question n'est pas jeune, ok. Pourquoi quand ba jeune? Point d'interrogation. Nyo so mon raquet à la mukarana tongo, à telemi, à tamboli, ya kumisa nzambe. Surtout biso ba maman tozala ko la muki otali mwana dodo la azo à la muki kimi à la muki. Ya kumisa nzambe wana. Pese merci. Parce que ça a battu mes sources de ma on va assembler la caca chaîne, on va voir Capage TV. Le ballon Franck Stéman, il a passé ma botte et bien. Capage résister, hein? N'a biso ba mi bali na yo posa kaka. Oui. Parce que mingi ba résister, mingi ba zate. Mais so maman Capage azawana, c'est ça la battu nos sources pour ba ka shit. Ba ka otala pina. Les doit poster te. Les doit ba tia mission te. On fait Benjamin Moulamba. Ils ont abandonné surtout là la bomba kenda ba fin fort combo la mission na monoko ya critique ba combo la mission na monoko to zarate ba combo ba chaîne na biso ekoya beto nzamba zo la musayo apesio makasi ti komisai génération oyo pesa to pesa ngo pa nzambe parce que sans nzambe eloko balongeza te. Et voulez-vous un meilleur service des taxis au prix les plus bas? Alors pensez Yangai Car. Yangai Car, une meilleure application mobile pour commander rapidement un taxi. Yangai Car, une application qui vous met aux commandes. La prochaine fois que vous aurez besoin d'un taxi, pensez Yangai Car. Téléchargez gratuitement l'application depuis Google Play ou App Store. Si vous êtes chauffeur, devenez chauffeur Yangai Car et gagnez gros. Numéro de contact 0423 151 41 70 098 362 61 15. Bino batebele pe batuna kinga ndenge bio herbe cacao to ko se procurer nango wapi
tu peux ça qui nous adresse même dans Londres tu côté qui tu peux ça qui nous adresse et maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asomba produit na biso eza très avantageux au rein et ça peut être produit miraculeuse et sokolaka oh ba ebisio ba mot de tête intense et aussi la tête et si lisaka oh tension pour notre mission de travailler trop air moi et comment on appelle bouger village et ko stabiliser yo tension kitoko ngamoko nazali kobai na sali la rango na sali on a poto et sunginga na tikali ata ko merakisité oh tension matin qui tient et l'autre côté on ko nazo ça pasta boni na lobi na yo biloko solo yango naturel nazo zango lokande to tongola kana bo mwana we bomba biso to zali no boy to bela te poko kwa zala ka bisa so makasi ki se ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi kisi te niveau na mono na nzoto poza na ba 20 ans au kosi so 40 ans nzonga nde bio herbe yango mais pasta omoni carton na wasikandeni eza ngai lo mo eza lo mo mais ba changer couleur mais omoni et là comme malamu be volo on kapwe kindi kapage to za on ko sunga OK to zo sunga est traboy 1.5 vraiment so 10 100 nzambe pas pour musa mona pa ka bazoka pas si somba kasi ebikisa non yo moko to aider pe pour Congo na bitumba Capage Télévision merci et puis mbote na ba onion sur Rolanda biso partout dans le monde de lolo roi na osala a mingi na bitin dans c'est la bino face au micro merci d'avoir une Rolanda partout dans le monde Kinshasa Brazzaville Mokil Mobimba Nzambe alola apambola bino yem tapesi sur makasi ya koloba makasi surtout ya koloba Nzambe parce que sans yé to koloba te sans yé to kotambola te bomona ike to zalaki vraiment te mais les lonza va pesu sur makasi na bité en tout cas na ya vraiment koloba ko sala ta face au micro oye sala biso bien de temps en autre peu faut ça mais la rapport na biso o tcha biso na ba prière maman capable au samboli pour maman capable au tcha na ba prière parce que ba tentation mahambukili qui les a merci na ba o Rolanda biso vous vraiment partout lelo la 50 nyoso azara vraiment l'attitude ya prière tozo mona nyoso sur les réseaux sociaux tozo mona batune bazo bela bazo kufa mais Nzambe soka sali ke mama kapashi nzoto ningani mwa mukembe Nzambe abiti il faut zala apesi pema atomboli biso na tongo alamusi biso totamboli tolobi ata pona ka kozwa brosse pamba o brosser ozwika makasi ya kotelema na tongo ochepe boye yaya kumisa Nzambe ce n'est pas donné à tout le monde kolamuka peno lamuko kiti na mbetu te loba Dieu merci oya pe ba bengi pe partenaire moko sika koti deuxième partenaire troisième ezanga ba tususu atozo bela ndeza kanzoto ningani boye me ba bazakaka lokwa ba ozanas auzwana frat na biso matete mama zakaka bitemo na ngai atobeli tozali Nzambe apambola bato nyonso bazaka na biso Nzambe apambola ba partenaire nyonso bayaka ko s'attacher na chaîne na biso Nzambe apambola libala ya mama Mando na papa fiché obomona ki wana tozala ki wana to représenter ki Capage TV pour Capage TV ça vraiment événementiel tozala wana pona événement na bino to couvrir yango en long et à large lelo na ko bakaka mwana Nzambe nyonso muto nyonso amona ke ana mukana tongo atelemi atamboli ya kumisa Nzambe surtout biso ba mama tozala ko lamuki otali mwana dodo ola alamuki kimi alamuki yaya kumisa Nzambe wana pese merci parce que ça na batu misusu ba kwa moko ba sambela kaka chaîne oyo vraiment Capage TV le ballon Franck Stéman na pese ba mbote bele Capage résister na biso ba mibali na yo poza kaka oui parce que mingi ba résister mingi bazate mais so maman Capage azawana c'est que ça na batu misusu ba ka shit ba ka otala pina les doit poster te les doit ba mission te voilà on fait Benjamin Moulamba ils ont ba surtout là la ba kenda ba fin fort kombo na biso na monoko ya critique ba kombo na biso na monoko to zarate ba kombo ba chaîne na biso ekweya beto Nzambe zo la musayo apesio makasi
kumisa ye benga na pesa ye bakombo nyonso benga na bakombo nyonso pesa ye lokumu nyonso o esengeli ya bakosa ote réalisateur na bika wa ma minutes on en sala dans alaka na moi 20 minutes 15 minutes exhortation bana nzambe ngana na message divine soto yambi pastor yambi litea nzoto pe ermo reninganaka ya mona ermo to kati to zate menza masala biso grâce de semaine to kubanda bon mona pena to kubanda na biso très bien natari même na TikTok a na moni couple moko bake bukanda ko ba ser moko songolo asalaki libala na ye 3 jours kaka après libala na ye akufi yaya liwe ezaka nango mpona nzela ya bato nyonso me toboya non moi je vivrai je rencontrerai le bienfait de l'éternel il faut toboya kango et puis tant yo ebi koza na étape ya mariage oza na étape ya kobala oza na étape ya prédote ya dot oza na étape ya kokende kobota nango epesere na biso moko asali kaka 3 mois de mariage et surtout ba obazo bala na mosusu abali mazala zemi ya munene yaya prière nga ba maman na grossesse ça ba nga na na prière na tikaka te minuit 5 heures mabolo ezala kana se nzamba za juste atika bana na été faut pas kolinga ozana na distraction ezelo mabe prière et les kinyonso parce que son diable alandi biso na célibataire yaya Orlando ton kota na libala son diable alandi na libala te yaya Orlando otango ozoluka bana diable atika te a multiplier ka ba effort ya bana nzambe biso pe tozawana to continuer ka ko multiplier ka ba effort na biso to continuer à multiplier avec fort na biso ça très important d'être na telemi awa nazana Kinshasa mall na simananga awa nazana empire immeuble empire na premier niveau nazomona salon parisien air place ba bob ezali parce na somba ba bob nanga na premier niveau salon parisien air onyo salingi suki ya kitoko onyo salingi mutuna eza kitoko ba bob ba periko na chaka o na sombango awa na premier niveau na immeuble empire na salon parisien air ba onyo salinga maigrissement mama sintalinga konda libumu boy na boy soto keka boy na kwe e pasara likoko e pasara likoko na kwe na boy na kabola paradis la ndanga ponga na kabula te ba nyos ba leki nanga ba mibale ba copine nanga ba leki nanga ba sœur nanga to tina ba musika pasara likoko kuna pasara likoko taille SL olingo konda olingi maigrissement olingo perdre poids olingi mambobeli e pasara na loposo ba futa biso bata mwindu ba futa na biso bata pembe e pa sara likoko na bo sanité the one pe awa the white le king hein? Voilà pas de konabiso batika ka ba chaussures moi ka maman ka chaleka ke pa ngalo wa pa ngate aba chaussures bitambaka ya bana mibali na immeuble empire na premier niveau ningo bala mwana mobali au moins si ozana mobali na o alingi o sele ba cadeau kilikili e ba chaussures ya bien kuna yaya tozala ya kobatelama natali ba video na TikTok po TikTok penze po balongola système wana ya tokende bibembe tosala boye balakisa na kati ya cercueil balongola mais so balongola ke mote ya so koti na TikTok et la question ndenge ba jeune bazokende pourquoi ka ba jeune point d'interrogation yaya yo lamuki yo nzanzoto makasi yo bali yo bana bazobokwama kima bakopina mabe kima makambo mabe génération oyo pesa yango pa nzambe parce que sans nzambe eloko balongeza te fo mona mutake abali akebota kufi ezalaka nango mais komi nde bele komi mpe mabe tout demeurer dans la prière demeurons-nous dans l'église yaya ngana na Bible na
nakamela tana ngana kenda na fukami na bondeli nzambe moko mona na muki na komosambela même mpona bana parce que na mokili oyo mutu kutu oyo kosatendre te atika yo mutu kutu kosatendre te ke ye te yaya ye nde otrahir yo ye nde diable ye nde satan okotela tozala toujours mekenge nzambe aza juste fidèle na bato na ye nzambe aza juste fidèle na bana na ye donc toki komona lisusu video na bafoto ya papa na biso moko na Luanda kake basangi na poison kake sanga na poison biso baloba o mbongo yaya na asinisaki yaya na ya mwasi mbongo kaka senga yake nde poto nde yaya na tieli poison na suki ndenge nyona babelo bikane toyokaka bamsu ba camarade nde bakoto batekaka soki na kikolo soki wapina babiloko angola wana jeune garçon ya boga akufi akikaka yaya tozala na prière video na nga lelo na kosenga bino tozala na prière tozala na attitude ya prière mutu moko ta leki nzambe eloko moko te leki nzambe lelo nakutani na basere na nga misato nde ezalaka bamoninga kapashula kapashula tozolobelaka makambo bavanité namonaka tantine moko makambo vanité mpe mo ezala bien yaya comment place bato balobela makambo ya sérieux ya makambo ya vie ya nzambe yo oloba vanité ezalaka bien yaya tokotuna na lobi vanité ezalaka bien tokotunana ezalaki babino mama Kapache nde na bai te nasala bino face au micro parce que libungi eza trop na surtout réseaux sociaux surtout place oyo motu nyonso akomi kaka azwa telefone atya boya loba leta aza te leta na yo ezalaka yo moko mokolo na yo fo ezalaka yo moko yaya tokanisa totya nzambe liboso ya nyonso nzambe aza juste fidèle na liloba na ye na makambo na ye na baprojet na ye parce que ye nde moto azobatela biso ye nde moto azoprotege biso ye nde moto aza nzambe na biso lelo lobi libela na libela nzambe azala na yo moto otalinga na mbete hôpital otalinga peut-être na mosusu na chambre na yo otalinga peut-être na salon na bana yebake omeka kotya nzambe liboso ya nyonso yaya ozala desu te bondelaka na bana na yo bondelaka na yo moko parce que mokili mpe nzoto oyo eza ya biso te nzambe apambola bino kolandi ngai bopartage message oyo mpe video oyo parce que toyebi ke mingi bolingaka na bino buzz yango biso mpe tokoma ozelaka so tosaleli omo eyindi e totyeli bino mingi bolingaka na bino buzz mais nazosepela mpo bozomona mpena ke innovation mpe na Kapache télévision ezoya moke moke tosala baoyo ekozala ekoleka lobi ekoleka lelo nzambe apambola bino mpasi bozali tokutani prochainement na baface au micro mosusu epuis na baémission mosusu ya sika bye Kapache TV. Kapache TV. Kapache TV.